ni marche joyeuse lelo ezali pona mercredi ya suka poto kende mardi prochain le 27 yango tozolakisa na mokili ete mama oyo yende asala ete po biso bamama lelo tokóma boye fierité oyo lelo mama Kimbangisa aza nango ata mama no Kimbangisa eza mpona mama Mwilu nde tozolakisa na mokili ete mama ebongi na lokumu na nkembo ekati na le 27 ezali fete ya liboso la 4 na centenaire ndongo toza na esengo po ye pa betaki ngonga ekokisi santa ye nde alobaki ndimanga nazala soutien na yo nde tozolakisa na mokili ete bayeba soki mama Mwilu te mama nini mosusu ye kaka bongi na lokumu tobwakeli ye bafleur. Merci beaucoup maman. Oyo ezali ya molimo bakoko na biso bamonelaki pasi lelo oyo ekokisi bukama santene ezali ya molimo bakoko na biso bamonelaki pasi lelo oyo ekokisi le 21 avril 2021. En tout cas, mukolo kitoko mukolo pe ya mama Mwilu. Mercredi à lelo ezali mercredi à suka o tozali ko se préparer pour na kobuta na nkamba na le 27 avril. Ndozo mona ba mama bazali mobiliser bazali ko lakisa na mokili ete mama o ya bongi na lokumu ezali nde mama Mwilu. Yenda apesi biso ba mama valeur. Apesi ba mama ete ba koma ba présidente. Apesi ba mama ete ba koma ba ministre. Mama ya lokumu o ekbongi na ye ezande mama Mwilu yango no moni biso lelo toza kolakisa na mokili ezala ba kimbangiste ba no kimbangiste tozozela bino to butana nkamba pona ko sepelisa mama na biso mama ya lokumu mama Mwilu kia wanga Marie Nzitani. Le 21 avril 2021 ndenge kaka yo moko zali komona esengo ezali awa centre ezali ya koinda
pour la marche joyeuse autozali kosala pour na ko annoncer festivité ya makasi ya moto ya motu ya mingi oyo kozala le 27 avril dans le mardi prochain en Kamba Jérusalem tozali nesengo mingi parce que talaka mama mwilu andima kobeta ngonga po lingomba emonana apesa tata Simon Kimbangu maboko yango lingomba lelo ekokisi 100 ans ngonga oyo mama mwilu abetaka na 1921 yango pe kokisi 100 ans yango moni biso ba mama mwilu tolibi to kotikala te topesa tata Simon Kimbangu kianga ni maboko yango tosangani biso nyonso awa na esengo mingi na kata centre d'accueil. Moto ya makasi donc fête ezo continuer makasi 62e anniversaire ya maman Moulou banda makambu ya le 6 avril banda kina betaka ngonga eza show centenaire na epsi bino nde boya kité mbalasi maboya ata na 101 boya s'il vous plaît pour continuer kaka c'est chaud c'est du wow c'est yaka bien eza bien no moto ya la mercredi lelo ngana yeba écouter ngana yena kaka kifuka mais on yeba kina za na vert blanc donc lelo pe show ezalia ambiance neto lingaki ntuku so elia Tiawa yalaki ambiance ndenge msu toyeke pona ko Cynthia Kimbangi poto kende Kamba la fête ya le 27 to comme na toyeko kuta carnaval to bi photo kota poeza fête na biso ba mama nde bato to sala ki po 100 ans ekoka mama na biso mama Mwilu poli ngombe terema ezali mama Mwilu yango na to bi to ko rater te to ko Cynthia Kimbangi to zonga tali to kota yango to koti na carnaval.
biso tokobanda uta mokolo ya samedi mama kotikela tuna Kinshasa te pamba te programme na biso kobanda dimanche oyo ezali na marche ezali pe na ba concert ezali na ba théâtre yango na biso nyonso samedi mutu akotikala lisusu ate biso nyonso na nzela ya nkamba Yerusalem. Merci papa journaliste. Ba disposition et que soit malelo. Pamba te na outil Yerusalem na outil comme il y a moins de 2 heures. Na kiti pona bon sa terrain. Ndenge ni toko sala bango ba kotika la ba kolanda samedi dimanche ngai lobi na zongi. Donc na ko tika la ko bon sango na commission ndenge tozalia. Me koleka kitoko. Awa bino bo kende na Nkamba na Kinshasa pe ba province to ba mboka misusu ba komata te programme ekozala ndenge. Yango na lobi nyonso tozotika la ko bon sango na ye. Tozo bongisa mama national akoyeba bo ezali nation akoyeba ndenge nini akotika ba programme na ye biso pe ba itokende programme neno to wana ngona Yerusalem boko landa na bililingi boko mona ndenge ezala kitoko ezali le 6 ngako zala dimanche le 25 mai lingomba pe pe abongisi alors biso tozali lundi le 26 tokobanda na weno tina Yerusalem ezali papa ba mama nyonso azolanda yo soki eza na message particulier okopesa na bango topesa ya solo ndenge olobi papa ekoki kozanga te bamama bana mama muluki awanga Marine Zitane bana tata Simoni nayebi te loba nazala maladi oto na kompena na suka na moni enka komata te mais soki ezali ata defa mama oyo tozokende kosanisa tozokende kosanzola kuna soki abebisaki nde nayebi te yo mama nga mama tolingaki kozala ndenge nini elingomba mpe lelo tolingaki kozala ndenge nini ya mikangaki andimaki pasi po ete lelo tokoma lolenge tokomi ale mama yo ovandi na ozongisa mpe makanisi na nsima na bafonction toza nango na kibondimi oyo tozala yango na lete skanso tozali soki mama wana asengaka na tataki mbangu te tata ngai mpe nasengi ya mama mpe azwa esika ya tata nde lelo toyebani totala na exode 20 tanga na exode 20 kuna 1:17 mama banda yotanga matin c'est grâce à maman Mouilou 38 ans souffrance ya passe andimi likambo wana mais navandi nanga kaka nalobi na okende Yerusalem te nakende osepelisa po kuna eza siège il faut kende kuna mpe esika nde tokende kolokota mapamboli po ete toya yango wala bamama na ngai bana mama Muluki awanga Marine Zitane tomona bino ebele ndenge tata Molimo Santu alobi ete azalaki akozingama le 6 azotala bamama ne na mosika mais le 27 azala posa mona bango pene na ye alobi tomata ebele tokende osala lokito tosepelisa mama amonaki pasi tokende mpe kosala misala nde yango bamama totikala te tomata ngai na kosengela bino kaka mabondele pa tata afongola ta 2 jours etika tozwa batike tokende koyindisa na Yerusalem